je crois Baneko, il y a FCC et c'est Ngeli Baye Babouye. Moi-même j'ai suivi même des émissions. Mais oui, Bandeko il dépasse dans sens à bon moto te baza penza te na oyo to reprocher Bandeko il dépasse. Mais eux on a aussi d'abord na Bandeko il y a FCC. Ils doivent comprendre que les choses ont changé. Actuellement, nous n'avons qu'un président, un seul président de ce pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo, surtout, c'est lui le premier citoyen congolais. Que Bandeko IDPS, Babambié, Mabanga. Jarko va lapider. Mais ce qui va lapider, c'est avec raison parce que tu es déjà ce n'est pas pour encourager que pour lapider c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'opposition. Tout basé dans la opposition, tout basé dans la FCC, bimi na formation ya Viwana. Mais abima du président de la République. Chers amis internautes de www.cleboa.com, mamie fidèle de cette émission Mégane Entretien, présentée toujours par moi, bien sûr, Priscilla Makangila, la Mégane de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout en tout cas. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission et dans notre site, bien sûr, www.cleboa.com. Merci beaucoup à tous les amoureux de cette émission. Merci à nos partenaires de partout en tout cas. Je vous dis un grand merci. Je dis un grand merci au géniteur de second site de la nation, Tonton Banda. Merci à de la nation. Merci à Pichou Mangayaska. Et merci à Herman Ampoyos Swagabo. Malgré ne pas en tout cas, Tozaka Kaisa Abisso bien. On est là avec Francis, voilà, Yamolaï, Yakleboa, Toana Elelo, et ça abisso bien, et 5 ans de travail en communion, on a abisso à Kleboa, merci à Berger Junior, et merci à Marquis Songangeli, merci au général John Chi, Bangou, à mourir à émission Oyo Baza, vraiment ébélé du côté Brazzaville, Bobenga Abisso, Bokomela Abisso, et merci au PDG Rouze Elvet, et merci à vous, Boza vraiment ébélé, et là, cette émission, on va essayer un peu de parler avec mon invité, apparemment c'est mon confrère, déjà bon mais ça n'est mon micro na très bon Songandi là de la RTGA quoi, mon confrère tout soit né tout mais tout ça la liste tout son betina makani je peux dire comme ça lingala tout son betina makani c'est Nandeko Songandi là de la RTGA comprenez hein. On met la moi peu ma. Bonjour. Bonjour, ça va. Très bien, comment tu vas? Ça va. Voilà, sur un parce que les gens ne cessent pas de nous appeler par rapport à l'intervention d'ailleurs. Ça prouve que moi, la maturité est vraiment dans Kati. Ça prouve que non, aux arts aujourd'hui, c'est un peu que son bêtisier sur ma canisina, bailli internaute, balandarabiso et partout concernant Marambo Italie politique on a mis parce que tout le solo politique n'a mis ça bon raté mais nous on a mis sauté et yo mo na no politique en moi ko que ndenge to zala ki to wana na lelo non tout va bien tout va bien jusque là avec Fachi donc tout va bien jusque là avec Fachi tout va bien à peine dans un kio to solo Maramba général John Tuban o to zala ki biso nyonso na ndolo na bon marché pour na ko bimisa ndeko général o e koma ki moi ko so croit que parce que nous avons appelé les bébés, nous Bumbashi, Fafa Bamboka, Kunaba, Singapour, si réellement le général est libéré ou pas. Non, effectivement, le général est déjà libéré, mais il reste encore quelques manigances au niveau de Batou. Na niveau ya bato kaka neto ebi déjà une coalition FCC cash on va exprimer mais directeur comment général John Tibango a déjà libéré pour les documents moi je vis ça tu étais là j'étais là en prison donc after tout ça la émission wana au Kota la général oui nous sommes allés on l'a vu donc Makambo Ezaka moi bah guerre d'esprit entre moi quelques bateaux baza contentés et ça vie où c'est les mains qui jouent
mutu bapesi liberté il faut abima mais tosepelaki mpe na comportement ya certaines autorités militaires makambo bazosala parce que soki bapesi soki par exemple lelo bareconnaître que non monsieur Cédric azalaki mokangami to azalaki condamné soki liberté na ye esili to bayebisi ke non azali libre baccorde liberté wana babimisaka mutu na moi ndenge toyaki kozela bato wana le même jour on était avec Wandolo effectivement bato mosusu babimaka na bamakala na banini na banini bafamille na bango bayaki kozela bango ndenge ezalaka John Chimanga mais tozelaki après kokende na biso c'est vers 19h 20h 21h qu'on va dire à général John Chimanga que non bima okende. Imaginez-vous, nous avons dit entre guillemets, soi-disant, il y a un coup d'État et pas être président Nabiso. Président sortant le président sortant, Joseph Kabila, que je salue en passant. Autorité morale, autorité morale. Autorité morale, ce sont des termes que nos professeurs. Oh là là. Comment un professeur qui se permet, je ne sais pas moi, par la force de la politique, il va s'agenouiller, je sais pas, pour éviter niveau d'études à Moko, mais quelques-uns à FCC, par exemple, éminent professeur, non seulement dans Moko, mais même dans Moko Papaya. Mais vous acceptez à Gobenga un individu, il y a M. Kabila Kabange, autorité morale. Allez-y comprendre où nous sommes. Bon. Bon, peut-être que le exemple est en 22 tout ça bon. Jalousie, ça songe non autorité morale. Parce que la société dans le pouvoir, na qui toqué na Gabon, kuna bazo benga nani comment nani Odimba. Nani président Ali Bongo. Est-ce que va benga autorité morale? Tu vois, Congolais tellement matolo et l'équi niveau. Matolo tina politique. Bano bataki matolo ezala na ba musicien. Mais ba politicien baza ba vrai matoliste même que les gabandoulement. Oh. Vous comprenez? Même pas toi TV écoute comme air non boé, hein, au combien là dans souci mais ba vrai matoliste ezali de ba politicien congolais. Ba matolo. Comment bozo comme ça mutu wanza. Ce sont ces gens-là qui ont rendu Kabila comme un et les lots, ils sont tout au monde qui. On ne dira pas que nous sommes Kabila 5 Nambo et Zara Mabé, mais Kakabatu, on a des besoins de une erreur. Voilà. Récemment, on a sorti dans le médiatique de la 5 Nambashi. C'était pas de Gochadal. Annonce, il y a un retour et à Kabila dans la politique. Kabila dans la politique, déjà. À ça, la réunion, il y a un bâtiment qui n'a pas été connecté. Il y a un sénateur. En tant qu'autorité morale, il y a un bango. Non, attends. L'autorité morale, c'est quoi? Et Chadar, il y a ça. C'est Kabila. Oui, à ça, il est sorti médiatique, il a annoncé retour politique. Retour en politique à Joseph Kabila. Pourquoi Joseph Kabila sera en politique? Tant qu'on va gouverner. Alors, sénateur à ville. Voilà la constitution de PC. Pouvoir parce qu'il a travaillé pour le pays. Bon, comme sénateur à vie, on accepte. Mais pas dans le niveau comme c'est que non, autorité morale, c'est comme si que non. Donc, autorité morale, c'est lui. D'abord, Kabila incarne la politique. À Kabila, d'abord, c'est la politique. Ça veut dire quoi? Apparemment, tu parles un peu nama quand on a campagne générale limité pour Maniga, c'est que ça les maca pour le général parce que tu m'appelles les bélés. Ils sont un véritable Congolais. Là, sur la dit la cadre naza Congolais, il y a solo. Naza na mboka msuti. Nazani 50 ya mboka moko te Uganda, Rwanda, Angola, Burundi, on est Congo, RDC, c'est mon pays. Parlons un peu carrément de quoi FCC, pardon. Toyoki, Tolandi na information, na bato Congo na Kambebele, indeko papi Pongo na ministre hydrocarbures, akendaki na mboka mo quelqu'un pona kosala mama mbe sala ka ba 200 wana mama batali musala ebengaki ke bandeko IDPS ba bambie mabanga. Jarko va lapider. Mais ce qui va lapider Mabanga, c'est avec raison parce que tu es déjà ce n'est pas pour encourager que pour lapider Mabanga ils a malade, mais je crois Baneko, il y a FCC,
Et c'est moi-même, j'ai suivi même des émissions. Mais oui, il y a des sens à bon moto, baza penza penza te mais on a aussi d'abord FCC. Ils doivent comprendre que les choses ont changé. Actuellement, nous n'avons qu'un président, un seul président de ce pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le premier citoyen congolais. C'est lui qui gère le pays, c'est lui qui gère avoir surtout Yambongo, diamant, or, boye, qui moto na biso ya boye ndenge za ba sens moi crédibilité na libanda mboka par rapport à bendele na biso po yene mutozana mibeko nyonso na maboko na ye. C'est lui le président de la République. Alors, tant que vous avez remercier ndenge toza awa jamais tokoki kobanda ndenge nga oinvite nga na émission na to ndenge boza na site bato babanda koremercier nanu yo baya koremercier ekolo site nsima poso okolo site wana asalaka site te yo linga oyebana nde so club oyo ezaka te yo linga tofanda wana tosola noko c'est-à-dire il fallait club oyo ezala to il fallait Congo dialogue ezala po tobanda ndenge tovandi boye tosolola ozo comprendre. Alors lelo ndeko Kabila na ndeko Tshisekedi basangani bazo vanda na coalition. Coalition ne veut pas dire que non, tant que biso toye na coalition, c'est que elingo le que non président, il est obligé à kozala en dessous. Il y a un sentiment, il y a un bateau à coaliser na bango parce que bango de basa majoritaire. Non, et je rappelle que ndeko Kabila soki ya monaki non FCC ka bato balingaki bango to so monaki non PPRD ezaka na monako na mbogo il fallait pas qu'il accepte que non pas coaliser na Félix Tshisekedi. Il allait rester au pouvoir et puis on allait voir ça qui passe au pouvoir nenga calme ba ki makile tanga ba ki marabe ko tebele landa ba interview belé ba ndeko FCC. Elles veulent nous faire savoir que non Félix Tshisekedi dit qu'on négocier pouvoir, c'est pourquoi Bakendaki Gozo. Mais non, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Tshisekedi dit donc, comment Ndeko Kabila, ceux qui a mon avis, non, Azadi a la légitimité, on a pour garder le pouvoir. Mais il allait garder ça, comme il l'a gardé en 2016. Il n'a pas organisé. Il a favorisé bien beaucoup. A favorisé le peuple congolais. A favorisé Nani. Bateau et bien sûr, a favorisé Kabila, a favorisé Nani. Nani. Parce que ça pour voir dans les cas, pour battre l'autre côté. Avant Kabila président Moussa Zaghi. Oui, Moussa Zaghi. Oui, président Moussa Zaghi. Parce que ça va pas été. Moussa Zaghi par rapport, il y a assassinat. Mais tant bon, tu vois, Joseph Kabila a pouvoir dans le. Oui, ça non. Son papa qui est né, tu vois. Ah. Non, né Félix Tshisekedi. Moi, je me bats à Félix Tshisekedi comme on a malheureusement on a évité. Attends, tu ne peux pas dire moi on a le président Félix. Malheureusement on a évité. Donc on a évité. Donc ça dit que toujours le président Félix, on ne le souhaite pas. Parce qu'il est quand le changement de souhaiter à monter à Koufati. Ce va Koufi, comme président d'Abisso. Il faut qu'on ne mérite pas Étienne Tshisekedi à Koufi. Comme président de Namboko, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'opposition. Tout basé dans la opposition. Tout basé dans la FCC. Bimi na formation ya Viroana. Mais Abima est président de la République. Tout ce qu'on a malheureusement ndeko ya Nina c'est ce que je disais. Il faut pas quand même retenir ma propos na bango. Lorsque vous voulez remercier, commencez d'abord par remercier le chef de l'État qui a accepté que nous pouvons dans le gouvernement naïe. Mais bango parce que remercier au Azali autorité morale na bango peut asali que pour que bas le peuple va pouvoir c'est polémique. Aujourd'hui, autorité morale à bon. Ndeko Joseph Kabila Azali. Oui, comment Ndeko Joseph Kabila FCC. Il faut pas remercier. Maintenant, il faut qu'il ne soit pas une mission officielle, ok, na katanga buna, so comme na katanga, il faut ba na makambo ya nini, il faut ba na makambo ya pour remercier autorité morale na bino, ok na katanga. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que les choses ont changé. L'actuel président de ce pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yo muto gera kina Joseph Kabila so boza yo na yebo sa makambo na bino en tout cas. Joseph Azali Susu, Mokonda Mbokati, et puis Alinga Kutu Bema Magamwanati, Batuana ni Baolinga, Bazumsana Makoto. Bazong c'est né. Voilà. Mais Babilo Koto Bazolo Banati.
Alors ndeko songanzi la grave à tout solo na makambo etali CPI hein to moni biso tout na baitando 30 ans au bakateli ndeko Bosco Tangana. Les gens parlent que makambo eza avant aussi lisa makambo ko mala 30 ans wana qui tu parles épée périra par l'épée. Ndeko Bosco Tangana asalaki yo akoyi osala abomisa bato ebele aboma ba congolais ebele ezala ba soldats ezala ba civils abomaki parce qu'il se sentait le plus fort et il a été financé à l'époque par Kababato et Tourana Bango awa lelo ebele ba ça RDC ça dit ndenge pe ba condamné kuna. Oui, c'est un garçon, Nani, Fabrigas, que je salue, je sais que mon ami a été à la mission. Va coquiner le mot, le roi c'est un matin. On est belé, Baolanda. Et le CP a commencé à me sentir en haut, et bah tu vas dire que tu as 30 ans, non? Tu vas dire 30 ans, on est les belé, tu commences à me packer. Les lots sont dans un moule à 50 ans, bah tu me souviens de moi, je ne vais pas condamner, Mouké à 50 ans. Zéro yoga. Et moi l'analyse ni ko sala na mano ba pesier ninge CP ba tout le monde qui ande ko Jean-Pierre Bemba ninge kenda ki tsazoki 11 ans c'est un comme ça là et to moni pe ande ko Tanganda et makambo so ba chelon et ba mso le bete ba mso ba ko kima pour le CP so ka tangio finish. Ça m'a quand même quand il bazo banga tant président Tshisekedi d'azulu bageno a okutsa bande comme soit na grand lac kwa sala armement moko et sala pour protéger ba mara mususu ba droit de l'homme bazo banga point ba ebi déjà que mec mene c'est la bango ndene ba ole bango ba ole bango ezate mais toi c'est la ah ba ba se réserver manero non c'est réservé oh ba aussi ba chaud tellement batwana oh na bien non, c'est un numéro dans la bateau. Parce que tout le monde est chaud. 0 243. Il y a eu une chaîne, la chaîne est l'unique compte dans le Moka. La PC Mota trop. Il passe à Magambo, il passe à Magambo. Magambo. Il y a auto Tanguana. Oh, on a bien en gaï. Oh, bon, on a bien en gaï. Parlons l'essentiel, tout le monde 30 ans, tout le monde a un numéro. On passe un numéro, tout ça, c'est ok. On a un numéro. C'est un numéro. 0 243 81 88 88 130. Ça veut dire 243 plus 243. Où ils allaient vraiment. On a un numéro. Pour que Banga, on a un personne par Nini, la paix sa caca. Parce que ceux qui mangent moi, tout on a passé un numéro, mais vraiment aux yeux niveau club la mission. Non, merci à toi le géniteur Cléboa. De la nation. Voilà, et tout le monde dit que Kamoto Basam, c'est au moins bata moto, mais Basam ça qui ne quoi à soda bomaki muta moto, tout le monde qui n'a rien fait dans tondi sous snae et biningue de koleka et lelo yande ko doli makambo a toujours effectivité pouvoir na vu que docteur on a dit âgé l'hôpital atiki biso ana famille ana makambo bele ko boma mutu bo osomo ateke pouvoir wande ko Félix ko ke mwana koko so non na ebi question pouvoir bato ba lo ba ke pouvoir Félix c'est que des na nenga ko so c'est que bato FCC ndi ba linga ke ba bisango bongo or bazana kata coalition on a na lo bango bena ye ya baza ba hypocrite. Expliquez-le vraiment bien. Expliquez-nous. Félix Tshisekedi asala makambo la bangote. Na ko pesa exemple moko makambo gratuité par enseignement. C'est tout le monde là bas tout FCC. Ba lingate ba se bien na mo. Ba lingate que non qui ne liboso te parce que Kabila était là pendant 19 ans à diriger Mogo. Attends gratuité à 2 mois. Oh. Mais après son départ, excusez-moi, après son départ il y a maintenant c'est tout le monde qui va crier pour dire que non ndeko en tout cas ndeko ba bisanga ouais batutu babandi ko créer bazolo ba non ndeko Kabila ne muto bandaki ndeko Kabila bandaki pona chaka ata 3 mois ata 4 mois avant kende kuto ba non gratuitement ezali asali ka moto batuana ils sont là juste pour faire des crocs à jambes na bandeko na et bandeko pe la muka baloba ike non ezaka continuité ezala déjà na compétition la muka ba gratuité la muka ezala ezala kaka yo bite la muka ezala
nayebi te so lamuka ezala susu parce que tokomona so badéclaration te bake na bamarche bake bamarche awa tomoni ezosala nango eloko te bandeko na biso alamuka ndenge eza wana nga nalobaka yango bien naosoutenir badémarche na bango basala bazala wana mpona kosala opposition républicaine ndenge ndeko Moïse Katumbi alobaki ndenge ndeko Jean-Pierre Bemba alobaki parce qu'actuellement les coordonnateurs ya lamuka ezali Jean-Pierre Bemba donc tozomona te yebisanga bamarche oyo lamuka yosala se lamuka botia bango so na bamakambo wana te oke ndeko Fayulu na eside là je peux comprendre mais lamuka te na compte ya lamuka te yozomona basali so marche wana na bapemi na bango mais coordonnateur ye moko apesi ordre te basala ngo ndenge alors lelo bakomi kosambisa makambo ya ndeko Doli makambo ya ndeko les gens balobi que non il faut atika tolandela yango vraiment de très près nga moko nazalaki mpe de 6 jours wana na monde assemblée provinciale badéputé merci beaucoup badéputé provincial badéputé provincial na biso ya Kinshasa ebele bavote mpona ndeko azalaka na poste na ye. Or ce sont ces mêmes gens là n'attend propagande bayaki koyebisa biso non on va faire tout pour na état de droit ezala état de droit. Comment vous vous permettez parce que vous êtes un ministre de l'intérieur na niveau ya province okende ozolinga pour ravir bien ya l'état na ba intérêt na yo moko privé. On a makasi. Ndeko Doli azaki bourgmestre ya Gombe. J'ose croire à ça je m'apango ebele. Le pango wana eza le pango à l'état. Pourquoi kaka kende kozongo? Et puis ce n'est même pas dans ses attributions. Ce n'est pas dans ses attributions. C'est-à-dire, si on veut voir maintenant que la démocratie est ça là, nous savons d'abord, hôpital, wana, centre, wana, baptisons d'abord dans Congo et Ndeko wana. Comme on a Congo et Ndeko wana, vraiment, ça l'a bien. On a d'abord famille na bango, parce que Aza Komole Oyo, Makila na eke nango, on a réalité Oyo, ezali normal, il ne faisait que défendre. Alors c'est ça, ezali non ndenge mon histoire en question. C'était quoi? C'est un peu bango bafloué yango ekomi non ezaki lopango moko attribué soki na gouvernement provincial soki babiloko ndenge wana donc eza nango version sur les oyebana nango te mais biso tozozela kaka que la justice soit faite toyeba ekosuka wapi Ndeko Doli akozala wapi mpona biso tozosepelaki biso bapetit peuple tokosepelaki justice esalema ndeko wana alongwaka place wana aza cadre ya PPRD alongwa sana elo moto atikaka cadre ya PPRD atikaka cadre ya PPRD bon il faut akufa ministre il faut akufa ministre okasula maire mene mingi baokomakenda puis biso bazomanke azomanke po nécessairement obike vie wana na ndenge mabe tenga na komo regrete po communication oyo même ya gratuité oyo soki azala ministre ya communication et média ondire elingi ekende moi eloko moko mpe nazoreproche na ndeko na biso ministre na biso ya communication et média ave na biso Jolino Makelele amatisa mwa banini atika kozala trop bureau ministre ya communication il faut azala na ça n'appelle moi trop bureau de trop hein des eza bien te il faut azala na terrain ndeko David Makelele Jolino Makelele vraiment kulutu matisa vraiment na ndenge et pour la famille ya ndeko oyo Doli ya moto akufi mpona makambo ya nini wana tomoi déjà tozwa mwa temps mingi te fike oyo tokuti mpe na mwa boulot mais par rapport ka ya blango ndenge esengaka alors pour la famille ya ndeko abongisi molimo na ye oloba na makambo fini yango bon ndeko wana moyen ya koloba eloko eza nango te lokwa dossier eza nano na justice babandi ya kosamba tozozela kaka ndenge bakokata c'est pepe qui gagne ça tu tozozela yango te tozozala kaka biso mosala na biso ezala ya koloba kopesa sango na bato bazotala biso à travers le monde entier napesi ya trop mbote surtout na kulutu nanga papi le roi formé la suka ser nanga mayidi ya mbote ayeli makambo oyo napesi ya mbote wana bango alors la maintenant na bayibi que la justice soit faite apparemment osala mpona mpona oteya nzambe ya mwana mporo
Mana po Songandi Lazana Pona été vu que comme moi chaud vu qu'invité déjà il est déjà les savants noirs dont on a pissé Mambota trop à tout à l'heure dans Zazana et Moutoualeki Batebele Mongo eza moni tangaka komona émission na yo tangaka komona yo komona pesa yo les savants noirs Évariste Bolala les savants noirs Évariste Bolala tangaka komona donc l'inventaire congolais l'inventaire l'histoire l'invention de tozomona eza biloko ye muto asali asombi libanda te ye muto asali donc c'est bongo bele bato oyo tosenga ta bandeko na biso omoni bandeko na biso ya IDPS bino bato boza pembeni ya mokonzi ya mboka oyo bato bondi fo oyo ya pembeni ya mokonzi parce que baza na ba idée bato bakosunga mpona ke même omoni et ba ko mandeni ko sur d'abo fozala wa tout ça là mais alors ba tribalisme te makambo atindika chakal to boyi biso tout la une esprit wana est mabe ye mo fait déjà avec on est mabe donc to boya ki mo to za na posa ki président Fachi aza l'entouré toboyi na suka ya mandat na ye aloba ndenge ndeko Kabila aloba ote nazana même pas 15 personnes te bakokaki koedenga mpona sala malamu mpona peuple congolais toboyi yango il a encore grand temps lelo ntango tozoba nde tosala émission ebele baoyina biso peut-être bato mosusu oyo baza tout autour ya chef baodunaka mpona koflue makambo baosepela te mais nous sommes là pour dire la vérité parce que nana ngana intérêt moko te bolobe j'ai soutenu Fachi nazala na so na koloba te et je n'ai même pas peur d'être contredit un jour je continue à soutenir Félix Tshisekedi jusqu'à ce qu'il sa mandat na ye alors faut mais makambo na ndenge ekena ndenge calme tomoni déjà ndeko abongisi molimo oyo azoloba ni mpona ndeko doli bato ebele président Félix moi na pouvoir na ye rien à voir avec ça mutu apesaki ordre nani mutu nani apesaki ordre doli makambo mutu apesaki ordre baboma mutu wana nani doli makambo aza nani aza ministre intérieur na niveau province ye mutu apesaki ordre ndenge basoda bazoloba déjà ndenge dossier ezali sokola na dossier te eza bongo ndenge alobaki ça veut dire asali te ti aza mutu d'abord identité ya doli makambo aza mutu apeperde toyebi bien c'est-à-dire bango na bango nde mutu wasa makambo na président Félix asali pas président de GMC na badoli biso tout dans la carte il y a su ya des dossiers où ezali papa maman excusez-moi pour benga papa mboka na biso bakataki biso na même na ba relation diplomatique ezali soute mais lelo grâce il y a ba voyage au bato azo critiquer à Félix il dit makambo bino il faut moi miti nesine makambo bino il faut moi miti il faut moi na okene na yo makambo ebele budget ezalaki combien depuis Kabila azala na pouvoir tozalaka na 3 milliards 4 milliards 5 milliards 6 milliards 3 milliards 4 milliards 500 5 milliards 6 milliards 7 milliards bakosaki biso na époque ya matata po ote budget ya 9 milliards tomona mote mais avec Félix oui moi pamba 10 milliards toleki bango. Voilà, merci beaucoup à Songandi Lakagraphe. Je dis un remercie à tous les internautes au beau 8 ans la Nabi sur le dos d'ailleurs moi boyé plutôt sur la carrément actualité ezalaki par rapport il y a ndeko à Bungsaki Molimo le docteur Wasani Fat âgé et hôpital Ujana wana wa Bungsaki Molimo vu à muskia douana ndeko doli makambo procès déjà en cours ba déjà ko sambisa comment to c'est la justice ya mboka na biso et ça la musala nango karane continue à constat parce que oh akutiki biso na a père de famille aza yaya baleki aza peleki aza makambo mo ebele elelo yo a père de molimo to benga pe kaka neti mo e repete ko lo bate pardon pourquoi ba rosimo kende oui mais aza pena kubi aza héros il faut to benga héros parce que ndimi makila na ekene akena ko yibate bakangi na mwasa batete juste kaka zo mega ko rappeler batu oyo batindaki et pas ya excellence to benga excellence excellence doli makambo akomi koboma bato parce que ministre intérieur et comment ça ezali na niveau national ministre ya foiti okona bango te basa bavanti makambo esi change eza so époque wana nayebiso yango nde nayebiso ke makambo eza na justice biso tokoprésede justice te tozotala justice ndenge ekomaki ya boîte noire ya ave monanaki te ndenge mpe ekoma makambo ndeko abongisi molimo dossier wana boîte noire tokobeta yango émission mobima bafoto ezali bapreuve mpe ezali bason ezali donc eza tokobeta tokobeta biso na prochain entretien biso tolingaka boye te ndeko voilà nous arrivé à la fin vu que tokuti mpe na poulo comprenez
c'est un peu comme ça. Tu mets qui moi pour seulement mouquet, l'andéco songa dit la grave de RTG. En tout cas, je dis un grand merci à tous les internautes. Au bas suite on l'a biso de partout en tout cas. Merci. Nabino tout lingara apprécié ma kangila la Megan. Je dis un grand merci. La base n'a rien sort. Merci la baille mon canon de partout. Ah non, ya non. Ah bah ça n'a maman n'a linga ngoming français ayebi. Français ayebi ma biso linga ngoming. Voilà, je dis un grand merci à tout le monde en tout cas. Au balinga biso de partout. Au benga biso belé. Ah non, bola ça veut vous avez belé, bolinga clé, bolinga presle à ma kangila, vous avez accro. On va traiter la biso. Bah, faut qu'on te paye. On dit de gros merci. Et son dit là, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous et aux donneurs de la santé pour la paix congrès pour la biso. Oui, non, biso toi va donner de la santé. Tu as vu que tout après nous avons tout à Zaraboye. Mais dans mon salon biso tout ça là, tu as qu'à pas de sango, tout ça là, pas de sango na ou toujours ça là, toujours relayer puis l'information nous sommes aujourd'hui, tout relayer en haut. On a pas peuple congrès va à travers le monde entier ba bandawoyoka. Ningi na lobaka toujours na batu ningi bakomelanga non moni ndenge boza boye boza bato ya média il faut voir l'église au milieu du village mikolo non lobaka moi je ne suis pas au milieu du village je suis au coin du village je serai au milieu du village lorsque je verrai que makamutu ezonga non tala télé 50 ya Jean-Marie Kassam kende ota télé 50 ntango baolekisa baimage ya maman Olive Lembe que je salue maman asomaka ni bato problème ya première dame honoraire ezala tala niveau matono na chaîne nini wana tala ba image ya Joseph Kabila tango azosala boye ba image wana e bozolakisa biso pourquoi ils ont annoncé déjà yani ba annoncé retour ya Kabila na mboka ni RDC et Kabila pose mon pouvoir il faut pour faire ce que le roi Jésus c'est là c'est que le roi Jésus qui a besoin de et est-ce que le deuxième moment minimum aussi ça c'est comme la souka et battre belé et bah il combattre belé bah souba qui kin on va poster et l'homme sur la zone de désolation nous demandons combattre mon coach à Tumba à ce que me conseiller le ministère du budget on a que bundé ndeko caméra non ils a récompense tous par rapport non et non il faut tout y bayango les appels à bandeko belé bazaki ko bundela bandeko kamere bamsu bazaki ko bundela bandeko Kabila bamsu bazaki ko bundela bandeko Félix bamsu bazaki ko bundela bobo lelo bazana ba poste problème yana ngote ba doli makamunyo sona ba ndeko bundela Kabila ba bazana ba poste ba ndeko nyoso tout baza ba sénateur ba nani ba ministre ba nini ba bundela ba ndeko bundela Kabila na ba poste na bango na compte na bango ba ndeko pe o to moni ndeko nani ya ko ministre ndeko Molendo baza mo ebele ndeko Bondo Mayo Bondo Mayo donc ça dit baza pe belé même bakade pe IDPS ça ya ba parti nyoso ça na pe mabete mais bandeko bayaki ka keno tokende na tsoka tocha mutu ndingi wana te yaka pe na ba ba sepelite ba combattant mususu ba bi ba poste pe pesamite donc pour la bango il fallait que bazoka bango bacha bango je sais pas moi ça va être marrant biso toi na méritocratie soki muto uti na poto zo mériter aux gens maïle on a ba opeso place soki aux gens maïle on a te aux gens place voilà merci beaucoup merci à son candidat qui est grave merci à Batunyo sur une émission méga entretien donc comme nous na souka tout ce qui est tellement c'est mon confrère à Salape Moussala nae oh yo il ça va ba petit nae donc merci na bangonyo sur une gabiso tout c'est ici hein tout c'est ici pour na bandeko peut-être ba sécurité na ndenge tolobi bali misabiso ar musu na entretien o ya jour mususu musu pe ba osepela na bango bato ba olinga baza biso ba olinga bazonga bazonga na plus 243 81 88 88 130 81 84 fort 8 8 8 8 130 ba komelinga na WhatsApp to linga na appel normal nazana nga moi mabanga na obaka papi le roi formule suka na ser nanga mami Dangote sala petit nanga Eric Kenzo
Eric Niati na biso bambota trop na Maroc. Et les boss inventions. Hein? Comment les boss inventions? L'inventeur congolais, le savant noir. Évariste. Il est vraiment noir, hein? Comme Francis Wala Wala. Le savant noir. Le savant noir et Évariste Wala. L'émission non pas. Et l'autre des hommes manqués parce que mériter la vaccination na boye binewa. Ni les hommes manqués parce que Congo va mériter. Mais mité mama bete. Non tu es bisa mité mama be muto boaza pena maile. Attends, na émission musunga na oya na yo na olaction pena ba biloko ya zo ça. Pour comprendre. Bateau pena na promettre pena bino tokoya na ba olaction metale le logo muto ça, tel logo muto ça. Le snell tous dans le courant. Mais il y a la capacité pour que congolais tout na Congo ba baza na Congo. Jésus. Na mité mama be. Explique à Tindika Chaka là, na c'est un savant noir. Asali ba makambo eza solo. Olobi susu nini? Obi ke non muto asali football. Na ball face. Nikolo asali nani Merci beaucoup. Asali no mo wa Nikolo. Omonia savana regarde ce avec le robot pas savana. Il y a peine mystique. Oba comment nani le boss Évariste. Et tu as un boss. Boss wana ni voici. Inventaire hein. Ba boss ba tu ko ça va. Ba boss wana tu ko. Berger Zizar le boss. Allez, tu vas te vider à mon. Savon noir. Merci beaucoup d'être branchés dans cleboa.com. Merci Nabinotou Bolingarabiso. Et si vous avez aimé cette émission, disons merci à Francis Wala et merci Nabandero Nyonso Bazawa. Ça biso bien dans la carte il y a mode d'invention. On a pas qu'à la inventé mon nez. Ça bien quoi. Au revoir. Merci.